Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, oh, Amen, Alléluia, Zamberang, Amen. Alléluia, Amen. Nganaringi Yeswe, oh nganaringi Yeswe, oh nganaringi Yeswe, Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Na méditation, na biso ya tongo na lelo, toko mi déjà midi, poto bondela, toko, poto ta na partage, toko bondela, merci Père éternel. To pambolio toko mission na partage, oh. Oneto li kombo na ona tongo na lelo, parce que oza mokonzi na bakonji mokokisi na bidaka, yo no permettre biso, to lobela na part na yo. Bible lobi c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Papa permettre que molimo na weza na biso, en l'œuvre du début à la fin. To baby signon sabokese na kombo na Yesu Masia, yo nzambe zwa lokumu, na kombo papa mwana molimo santo ozali nzambe moko, okabwani te, to pamboli bo nzambe na yo, to baby si oyo nyonso eza ko confesser Seigneur à Jésus-Christ te, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, accompagne-nous. Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, na méditation na biso na tongo ya lopoto kota na partage, to keneka place na to suka ki bongo na Exode chapitre 6, toke kotanga na verset 1. Ti na peste kosuke la Exode chapitre 6 verset 1 et l'obel lui sobo. Le Seigneur lui répondit, c'est maintenant que tu vas voir ce que je ferai au Pharaon. Contraint par ma poigne, il laissera partir les Israélites. Contraint par ma poigne, il va même le chasser de son pays. Alléluia. Dieu dit encore à Moïse, je suis le Seigneur, je me suis relevé autrefois à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme Dieu Tout-Puissant, mais ils ne savaient pas que je m'appelle aussi le Seigneur. J'ai conclu une alliance avec eux et j'ai promis de leur donner le pays des Canaan dans lequel ils séjournaient comme étrangers. Maintenant, j'ai attendu les Israélites, j'ai mis sur le pied des esclaves que les Égyptiens leur imposaient. Et je me suis souvenu de mon alliance avec eux. C'est pourquoi je t'ordonne de leur dire ceci de ma part. Je suis le Seigneur. Je vais vous soustraire aux travaux forcés et vous délivrer de l'esclavage auquel les Égyptiens vous ont soumis. Grâce à ma puissance irrésistible, je les punirai de manière exemplaire et je vous libérerai. Je ferai de vous mon peuple et je serai votre Dieu. Vous saurez que c'est moi, le Seigneur votre Dieu, qui vous soustrait aux travaux forcés d'Égypte. Je vous conduis ensuite dans le pays que j'ai solennellement promis à Abraham, à Isaac, à Jacob et à vous le donner en possession. C'est moi, le Seigneur, qui vous affirme. Moïse rapporta ces paroles aux Israélites, mais ils ne l'écoutèrent pas, tant ils étaient accablés par leur dur esclavage. Le Seigneur s'adressa de nouveau à Moïse. Va parler au Pharaon. Le roi d'Égypte lui dit, pourquoi laisser partir, et pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Moïse lui répondit, même les Israélites ne m'ont pas écouté. Pourquoi donc le Pharaon m'écouterait-il? Moi, je sais si mal... Moi qui sais si mal m'exprimer. Alors le Seigneur ordonna à Moïse et à Aaron d'aller ensemble trouver les Israélites et Pharaon pour que les Israélites puissent quitter l'Égypte. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, likamoko ezaliawa na suite na biso tozo lobela likamoko ezaya kafu bien-aimé dans le Seigneur. Awa Moïse akende koyebisa Pharaon makambo. Pharaon aboyi na ye.
Pharaon aboyi na ye kondima alobi jamais na kotika bana na Israël ba longwa te na boumbu na kotika bango te ba bima na boumbu ezali impossible. Alors apesa ki abakisa ki lisusu souffrance bana na Israël apesa ki bango ba travaux na ndenge alobi boko souffrir so baba ko souffrir à 50% boko souffrir maintenant à 95% pour que bana Israël ba lemba. Tolobaki na ba cassette na biso précédente soki oponi nzela ya malamu otiki to magie otiki sorcellerie otiki bakisi otiki makambo mabe otiki kindumba otiki koyiba olobi te ngana ye na ngana Yesu Masia po ete Yesu Masia a changé bon moinanga bien aimé loko ni to monaka Satana a augmenta kalisusu souffrance o mono ke pa muto bane ko kabela etango bane ko sala bondumba to moyibi oke ko senga e quelque chose a opesa oti okomi ko souffrir bat nyonso batiki yo okomi délaissé okomi nga nazalaka mwasi ya sango nga azalaka mobali ya sango naliaka na batu namelaka na batu akosala ke batu nyonso baignore yo akosala ke pasi eyela yo bamisu banolia liboso na yo sans ke bapesa yo mpona kaka ozonga. Tolobaki pe prochainement que souffrance na yo eleki nango souffrance ya oyo Job amonaki te. Job amonaki ya koleka na koleka. Job amonaki oyo eleka niveau. Mais Job asedaki te. Tam sous souffrance mezaka na biloko olia. Ba pesa ka osusu biloko olia te. Yangwana ka oyo lingo cédé. Obite fo na zonga souffrance mezaka po ba bengani yo. Okomola na salon to na permanence. Yango bani ko calculer déjà ozonga na mokili. Toza na ebisa biso peuple de Dieu toutefois. Vi o toza na mokili ezelo kwa match à football. Toza na terrain moko toza kolite. Nani akotia bi. Satan apaza na kati ya terrain wana. Yango Bible so ba ivre na ble ba ko vande sika moko mena suka nzamba ko kata ivre. Alléluia. Toza ko bunda bunda toza ko mekana. Ye pa zo lukatia biso bibiso pe tozo lukato tia ebi. Donc muta ko tikela muninga azate bakal me yo ko sedete ti yo ko zwa ballon na likolo ko tia bi e pa bonguna. Alléluia. Yo kaka lelo komi kola na permanence olobite na lembi ata na permanence awa okomona ka muta frère azoli azopesa mutu te seke zama zana ete na zonga kaka ndeko nanga ko zonga te ko sedete na yebike Satana fungoli lisusu mais Nzamba lobi na Moïse ato moni Nzamba lobi na Moïse zonga lisusu kende koyebisa Pharaon kende koyebisa bana Israël il faut ba bima en Égypte alors Pharaon peut faut tika peuple nanga e bima en Égypte. Alléluia. Moïse alobi te nga na kokoka te Nzambe yo moko moni ndenge liboso elekelaki nakende lisusu eske bana Israël bakondimanga balingi tota koyokanga te po souffrance na bango komi ya degré mususu balingi koyoka même panga pe na nga na likuku bana na langage facile te. Moïse pas komi na ba excuse. Alléluia. Oyo mona pi pasteur pas komi na ba excuse albika oyo ndeko nganga na kokoka na nga lisusu te. Moïse pas komi na ba excuse. Moïse pas bi papa nga na okende te. Niveau oyo ozoluka bana Israël ba lapide ngai. Alléluia. Moïse abida okoka te. Ba oyo lapide nga pamba. Menza lobi Moïse zwa Aaron bozonga lisusu pa ya Pharaon. Ngande mutu nazali meme ngande munazali nzambe ya Pharaon. Maloba na ngai nde Pharaon akofukama. Alobi nako kwense ye. Akozala exemple ya bato basakanaka na ngai. Ayebisi bango Bible so ba biso clair. Pharaon akozala exemple. Soki batu bakatisi ka nzambe wana betaka Pharaon batu bazongi. Ndeko nanga ti lelo ba ple ya Pharaon okokango. Alobi batu bano banga nga na mokili po tant bako yoka oyo nga na sali Pharaon. Ba ozonga bango moko.
nazo sala bongo pour akoza l'exemple nako poigner ye nako coincer ye. Alléluia. Moïse abangi. Moïse a moni souffrance abangi abina kokoka te. Nzamba lobi okokoka akosede. Bible ba to résister na diable ko fuir loin de nous. To résister na ye, to telemela ye bandeko, to telemela ye, to yebi ke passe ça. Mikakata noeza to telemela ye. Kobeta tolote passe leki nga monsiki to boitaka banzoto. Tikanga lukwa passe leki, tikanga na lukata mutu akosunganga. Mutu ana koya kosunga yo. Mutu ana koya kosunga yo bien sûr, mais azali envoyer à diable akosunga yo na maladie. Akosunga yo na sida bien-aimé. Akosunga yo na kindoki a détruire âme na yo. Akosunga yo azu ba chance na onyo so memi yango. Akosunga yo na $100. Akosunga yo na $200. Mais memi bomo ina tikeli okufa. Ndeko nanga tokeba. Ndeko nanga tokeba na bakosunga na tangu oyo. Moyo ye pa nyanzambe okomi ko luka nzela mokuse te na luka kanzela mokuse ta mususu e pa mutu ana okwaza ne tata mobimba kasi robala nga normalement soka balinga normalement na koti na nga ka libala esili nango o luka nzela mokuse te na monika boye ko sungane ndeko nanga bonde la penza to boite. Mutu nyo satana kati ya esclavagisme, mutu nyo salukakata kuanga ya kolia, mutu nyo salukakata lipa ya kolia, me bonde la penza, biso loko tozo senga yo, to kangama na nzambe, tozo senga na biso, to kangama penza makasi, ba ko prier penza sans cesse, pona ete, aye ba ko pousse la mosika na biso, po ete to mona vision ya nzambe, Job abaneka ko bonde la. Moi si nekuta baki modir na yo nzamba ngo. Nga na kei na nga soki okotika kana ba pasi oyo po na yebi ke nzamba za akotika muta pola nzoto boyete Job. Job alobaki te na osede te. Alobaki te na osede te. Est-ce que to mona ki ndenge ya changeaki? To mona ki tangu nzamba pambolaki ye. To mona ki babiloko ya azwaki. To mona ki bano ya azwaki ya kitoko. To mona ki bandako azwaki. To mona ki ndenge a resista ki pa azwi elonga. To mona ki ndenge a telemelaki. Job abaki na otika te. Na kotika te. Nga na kotelema. Na kotika te. Alléluia. Job a telemaki. Job a telemaki. Abinga na otika te. Na ko cede te. Pe a ceda ki te bien aimé. To monaki. Awa Moïse abadi ko tremble. E ko kuta na pena yo. Pasteur na yo ameki ako kite. Est-ce que yo yela ki église pasteur? Est-ce que ko bika na yo eza na maboko ya pasteur? Ko bika na yo eza na maboko ya frère o to sœur oyo. Ko bika na yo eza na maboko ya intercesseuse. Opesi ba offrande olembi, ba dîme olembi. Ba pesa yo mayo mela mabe. Ba pesa yo loso batia Mungu akende kotia boye mabe. Omoni koto komi poko ndima na yo. Satana a touché yo ka muke tala ndenge oningani. E komi na tango bien aimé. Yo mutokuta na makambo yo. Satana a augmenté les sous ba semeki ba finga ka opposé komba. A augmenté les sous batchola yo même na ba camarade ba mbanda na yo. Yo augmenté les sous niveau ya sanctification na niveau ya prière augmenté ango. Comment penser aux tambo na nzela bobandi ko bondela nzela na sa motema. So batu place ozali batu bazate oza ko bondela nzela oza ko bangana ko cedete na ko tikate nga ndenge ezali boy bato ba mona nzambe ba lukaye ba mona ye Jacob alukaye amona ye Anna lukaye amona ye Sarah lukaye amona ye. Donc ngai pe soki baki bazana mai na makila lokola nga pe na komona. Alléluia.
Yo mutozo kamusalate loba Abraham abota baki na famille ya banganga na famille baza kongumba bila bikeko na famille yo bateka ba génération mais mukolo moko nzambe ana lukaki Abraham alobi bima na kati ya famille wana nzambe wana ata famille na bakanganga babina ko salate ba famille na babina ko bongate mais nzambe yaki ko luka Abraham na famille o eza condamné na bakisi na famille o ya ba sataniste nzambe ana ko luka Abraham ko bimisa ngai po etengana ke ko sali bota mise à part na ke ko sali bota na bana nzambe Bible baso l'âme qui pêche c'est celle qui mourra kota la kate o bandoke libota mbasa nga boy noko na biso andoki wana mama le kinangai wana te yo tala nzambe na Abraham obi nzambo abimisa ki Abraham alobi Abraham quitte ton père quitte papa na yo quitte famille na yo bima na Sarah boke na opambola bino talela ye bolingami talela ye belela ye na makambo na ona ba problème na yo na yebike monguna se augmenter ba technique na yebike monguna se augmenter ba technique na musala ba komo nyokola yo likamnyo se ko loba mabe batu nyonso basangani ba komi contre yo batu nyonso loba likamwe mabe chef alobi yo kutetikali bukie kaka na longola yo kobanga ete kobanga no ba grimace wana te kobanga na ba menace te kobanga na yo makambo na ye te yo continue kaka arme na biso ezaka losambo arme na biso ezaka kaka kopetolama arme na biso ezaka kaka kolelela arme na biso yango wana kobanga yete kobanga yete yo arme na yo simba arme na yo kobanga te kobanga te yo bandaka na kubondela bandaka na kubondela kobanga te yo lobaka kanzambe asala lola na mokili nzambe asala lola na mokili kwa kokata likambo na ngai alleluya tangu yo ebindoki te tangu yo ebinganga te tangu yo ebikisi te kangama na nzambe wana maye kubikisa mutu te loso na mungu ekobikisa mutu te l'huile ekobikisa mutu te l'huile balambela kango kombo na Yesu nde ekobikisa mutu Bible lobi na kombo na Yesu mabolongo nyonso ekofuka mamonoko nyonso ekotatola ke Yesu aza nkolo na kombo na Yesu toko chasser ba démon toko niata munguna satana toko bikisa babeli toko tia baboko na babeli bakobika ka na kombo wana moko kombo na Yesu Masiya tangu Yesu nano ayaki te David akataki moto na Goliath alobi nazoya liboso na yo Goliath na kombo ya Éternel Dieu des armées oyo yo fingi lelo na kokata mutu na yo ayaki ka na kombo Moïse petango ayaki liboso Pharaon ayaki na kombo ya Éternel siko biso to na tango na grâce to etana na grâce to na kombo ya Yesu Masiya likambo nini yo kangami na balwili likambo nini yo kangami na bamai likambo nini yo kangami na bachapele Alléluia balobi bokoyeba solo ko kangola bino tokoyeba solo ko kangola biso lobiko ezaka na kombo na Yesu lobiko ezaka kati na prière lobiko ezaka kati na sanctification jeune ya solo o nzamba lingaka ngo eza na Esaïe 58 ezali jeune oyo kaka okanga nzala te mosaka no makama mabe yo kasi so okangi nzala lobi omoni échanger te mais jeune ya solo eza na Esaïe 58 kende kotanga Esaïe 58 jeune ya koboya mabe ya kokaba ya kozala malamu yango wana nde jeune efungolaka o satana kokaka te le bien mal acquis koshina foko tika makambo ebele motema mabeli kundu ozana lipa mibale kabela muninga moko songi makambo ebele kotika nde wana jeune oyo nzambe alingaka motema malamu fungola motema linga bana ya mbanda linga bandeko na yo Alléluia. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Lelo penza internet et pesibiso tamula ite. To suki wana toko kuta la isusu toko lobela. To lingika ko suki sa ete simba fua na yo simba kondima na yo.
ba souffrance oza komona lelo okomona ngo lisusu lobite soki yo résister soki okangami na nzambe na bomoi soki okangami na kombo na Yesu Masiya pe na prière na sanctification okotia satana wo akoza na eloko akoloba epai na yo te. Yesu Masiya alobi ayaki epai na ngami akuti eloko na ye moko na kati na nga te. Tosala makasi toyebi ke mokili eza mokili na masumu tosala makasi tozalaka na eloko na ye moko te na kati na biso. Alléluia. Tosengaka na kati na prière molimo mosantu tokolonga kaka. Tosalaka masumu na nkote. Mais yo mutu pe okwei, les justes tombent 7 fois, Dieu les relève 7 fois. Telema senga pardon ko zonge na lisusu te kende liboso. Nzambe penza pambola biso to kutani lisusu mbala na sima. Shalom bien-aimé dans les